Merci beaucoup, amis téléspectateurs, partout, Bozil Bakwa Kolanda-Bisso. Comme d'habitude, c'est votre nouveau numéro de votre tranche hein, chez le quotidien. Oyotobe Ngaming, la vie de chez nous. Aujourd'hui, nous vous emmenons ici derrière moi au terrain d'un Fouki. Le terrain d'un Fouki se situe dans la province du Congo central, dans la cité de Kisantu. Hein, la ville d'Inkisi, après la nouvelle configuration, la décentralisation promis par le président honoraire Joseph Kabila Kabange et que nous saluons en passant. Merci à vous, chers téléspectateurs, à Ali Dadjansi qui est derrière notre caméra et merci à toute l'équipe de B13 Bonzambé qui nous suit. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs, à partir de YouTube et vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, à la RTKIS, RTDSK, RTAE Kinshasa, à la RTMB Mbanzangungu partout. Donc, Tolinga to faire voir bino terrain oyo oza en construction en chantier awa nanzela oeke zongo justement na terrain en Fouki o batebele ba yebaki ba papa ba maman bando sala ba jardin awa. Alors terrain au pendant un bon moment ezaki terrain au centre ba discussion entre honorable Antoine Gonda, honorable Bilintunga, les Eli ya Madimba. O wana salaki mais pour précision oyo eza terrain ya l'État. L'État mutu aza capable de kotongisa yango. Un député n'est que là pour plaider en faveur de sa base. Mais un député n'est pas là pour construire, à moins qu'il y ait des moyens. Lélo, grâce aux efforts, il y a le président de la République, surtout dans sa vision, il y a moderniser partout, État des droits aujourd'hui, qui sont tout désormais basana terrain ou la terrain moko ya ba norme ya FIFA parce que ce sont des ingénieurs qui sont là justement pour la construction. Vous voyez derrière nous déjà les engins sont là où ils ont été déposés depuis le début du mois passé. Cette fois-ci nous sommes là. Donc l'équipe est déjà là en plein travail. D'ailleurs, il y a des ingénieurs avec qui nous avons eu un entretien déjà à l'amont, avec qui aussi tu retravailles avec Bango. Voilà. Donc Tozan Fouki Awa, les travaux sont déjà en cours. Et puis, Bozomona Binomoko, comme je viens de le dire, Gel Kaka Bongo, Bonzambe, devant votre caméra, j'avais un peu loupé la présentation. Justement, je me suis lancé dans sujet du jour. Voilà. Alors, je disais ceci que terrain yango derrière nous. Terrain Oyo, Eza ya Mutute. Eza terrain ya l'État. Mais batie yango na kati ya Kisantu. Parce que Kisantu, Eza na terrain Oyo, et Tobanda Benga na kala stade ya Kimasi. Na terrain ya Kimbondo. Terrain ya Kimbondo awa pa bande kwa Kisantu ezwami kuna na likolo et puis terrain mususu ya Kimasi wazalaki parmi ba ayant droit ya awa na Kisantu ezwami justement na parking ya Kimbala bisika wapi tozwaka transport po tozonga Kinshasa tokende Mbanzangu tokende Matadi. Voilà. Ce que pour ce mouké n'est hors base, au moins terrain et zalakawana. Ceux-là sont des terrains oyo eza ba terrain moko privé à Batou. Cette fois-ci, nous avons un stade oyo eza stade public. Ya mutu nyonso eza ba stade municipal ndenge tongami na Kinshasa tomoni na Ngiringiri batonga stade na Kasavu batonga stade awa pe ndenge moko nde bazotonga ba stade municipal. Alors awa na Kisantu eza stade oyo ya Fouki bazotonga oyo ebanda kala uta kala, mais cette fois-ci je crois les engins sont là, les réalisateurs est avec nous, les preneurs de vie Ali Dadjansi qui va nous aider et vous allez voir il y a beaucoup de gens qui vont intervenir quant à ces sujets. Il y a même les ingénieurs qui sont là, les experts à la matière, alors qui sont là, qui vont intervenir ensemble avec nous. Alors, nous vous disons toujours que la vie de chez nous, c'est une émission qui part partout. Alors, et là, comment on tokomi totali na stade oyo, tomoni ni panneau oyo bisika pi bakomaka débit à travaux, les chefs d'œuvre, il y a travaux, durée des travaux et financement, il y a travaux. Et tout ça, tout le monde est en côté. Mais les ingénieurs sont là avec vous, peut-être. Beaucoup de monde a pu expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Walelo. Peut-être baboya qui collègue ça débit à travaux puis fin à travaux. Et état des droits au IGF fazo tambola moi mingi. Batango peut-être bazo boya na bango bango pe bango banga na bango. Alors nous allons devoir ensemble avec vous découvrir sur ces terrains et puis prendre les impressions ya Batou et puis bakoloba toko comprendre ni nezo le kana terrain o tomoni mutuka citerne ezana ba conteneur ezana ba ben ezawana 4 ben même et puis tozana na bulldozer ezawana justement toko tala ndenge nini ba travail a koleka ba engin ba caterpillar ezali ozo sala musala awa na terrain en Fouki. Alors nous allons devoir ensemble avec vous comprendre
prendre, nous allons travailler, parler avec l'ingénieur de ces travaux et avec lui, il va devoir nous donner des précisions. Stade Oyo, eza combien de mètres fois combien de mètres? Parce qu'il faut que le stade à foot, eza pe na ba norme nango et attitude nango eza na combien? Est-ce que après construction terrain Oyo, ba maille bandoko vanda kate? Kita penza awa. Et bonjour papa. Bonjour. Voilà, tokoye ba kombo et puis au vandi wapi papa. Comme on a monsieur Mantouila Louis Félicien. Nazali chef de groupement de Kisantou, intérimaire. Ok, ça tombe bien. Papa chef de groupement, tokoki koye ba terrain oyo yanfuki oyo. Eza nani aza propriétaire ya terrain opo yo oza chef de groupement, c'est-à-dire que vous maîtrisez un peu trop babiloko oyo ko salama na Kisantu. À propos ya terrain yanfuki nakoki koloba boy. Ngai na botama awa na Kimbala le 27 avril 1942. Na tango tozalaki bana mike place oyo ezalaki place moko inoccupée. Ezalaki kaka terrain moko net. Alors tango na koli na eko koma na 1964 na bandi ko beta football. Voilà. Équipe na ngai ya liboso na betelaki football Dragon ya Inkis. Voilà. Ezalaki sponsorisé par le Portugais. Bako kipier na ngai mususu tozalaka na bango nakoki koloba lokola Muwawa Faustin oyo ayebani na kombo ya Vewe Azati lelo. Azaliti lelo. Oui. Asalaka azali chef de quartier carrière. Wana nde tobeti na bango bal. Ti na moya lelo nakoki koloba te terrain oyo ezali ko appartenir na l'État. Ok. Alors lelo esengoni ni bozanango après beaucoup de temps tomonaka batongaka tante moko awa nani natongaka tante wana batu bando hotelemela trop puis à un moment et au bukana. Donc à l'époque l'initiative était de devoir ériger un stade. Alors l'autorité provinciale ba pesa mbongo na ba mope. Ba mope ba banda musala mais esila kité. Et là on a yebi na ndako wana babuka kine yango wana. Mais à présent le Kola gouvernement provincial a pris décision de construire stade oyo. Tout d'abord, c'est pour l'épanouissement de nos jeunes, voilà, puisque nos jeunes joueurs, puisque Banda Kalakala, Ata Totali, Madima, Nakisant, na Matadi, la ville province. Ce qui est les statistiques, Tokoki Kolobate, Ata ba joueur mingi bakeye na Kisasa, mais mingi baguta awa na Kisant. Voilà. Nakoki Koloba, lokola Kembo. Kembo. Kembo, tobetaki na ye ballon awa na Dragon. Kalujitu Kadioko. Voilà. Ba Jérémy. Et dernièrement, le petit là. Na ASV Club. Makengo, Medio. Et Pesaka biso esengo mingi. C'est pour dire que vraiment le sport va de l'avant ici à Kisantu. Alors nandenge batongi, nandenge bazako tonga, na sepeli mingi. Voilà, alors yo za chef de groupement awa oyebi mwa mingi na si ke bozaki pe intéressé tangu eloko elingaki banda bakutanaki na bino fumuzika taveka balendisa kima kuwaka bakutani mfumurata. Est-ce que bakutanaki na bino ava banda nini bosololaki? Effectivement, malgré c'était à l'improviste. Voilà. Mais on nous a fait appel. Nous y étions ici. Et comme cela se passe à la coutume, Babenga Kibiso, Toboakaki, terrain nyos, Tobandela ki na kata centre, Toboakaki, Luzibu, Tondo, Kasu, Yensamba. Voilà. Mukusande, Bisalu, Bisalama, Kabivutu Kadia Kumanimako, Baba Salam Bisalu, Bakala muna santé di mbote. Kani manger, katuwe kune kina ki fuit. Voilà. Bona, betu kutukala wo ba chef de groupement. Tokanga diamu di mousse.
diamudani musitukanga edi ugo makutukiri antoto makutukiri kuzulu ugo makanga mene antoto makanga mene mpi kuna zulu konsu mbeni yuuna yekikalu kikusande kesa kakanga bisalu byo bifiti salama wuni butulombe la betu ba chef coutumier bibindiri nkondi yebitek voilà alors mudamudina tuna yeminu ne bisalu bifoti salama et qu'est-ce qu'il faut en yetu. Voilà, alors Boulou Yamblabilou Barango ye Bantu Bobaï Sabana. Donc nous fait comprendre que Betbakulu donc c'est ça les journalistes parce qu'on sait comment faut dire ndinga iba Bantu Benaran wa to communique kumbansa on fait dire kindi boa to ku matat fait dire kimunu tuba ko ki santu tout na tout agora kintandu. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont surpris bata wa tangora kintandu. Voilà, alors bana chef d'œuvre boba baki di bata sala ki salu ki o dire di ki salu ndam kato mona pandu moso basonikaka pila mukala kwa kulwa nzila bata tunga kwa batulanga travaux exécutés par telle société ou financés par mise en œuvre quand kato mona ni pano di moso kadi ma travaux mo ma tutundi kwa ni ka ou bien tout à kinga avec un délai précis. Vous avez raison de le dire. Betumpi muntangu tout ça la cérémonie betu Moudiambo la journée était un peu dérangée à cause de la pluie. Voilà. Katu yambila ko yebao. Mais bon souterringé. Quand il y a érection d'un chantier, bien biakulu ba foti betul. Voilà. Chef d'œuvre bisalu sibinanga muntaon kingana. Bon papa, justement pour nous conclure, alors inquiétude nayo ezanini na ba travaux au Union Sezo Salama. Vous présentez quelle inquiétude, vous avez quelle inquiétude justement par rapport à cet immense chantier qui nécessite des précisions par rapport à la durée et par rapport à l'exécution des travaux? Vous êtes journaliste. C'est vous qui devrez puiser les informations à la source. Donc dans ce cas-là, j'aimerais bien, je dirais que je souhaiterais que vous soyez partis, contacter ces gens et leur parler, leur poser des questions pour savoir la durée. Et s'il y a encore autre chose à vous donner, ils sont mieux placés. Ok. Alors, votre souhait, brièvement, par rapport à ces travaux et surtout par rapport à la jeunesse? Moi, mon souhait, je suis vraiment ravi de joie. Voilà. J'aimerais bien que ce stade soit vite construit. C'est parce qu'il fait déjà la fierté de notre ex-cité de Kintal. Voilà. Je suis tellement très content. Okay. Même en ce qui concerne la jeunesse, pour le sport, je suis vraiment très content. Et très très content. Okay. Merci beaucoup, merci papa. Bonne journée. Merci. Ok. Merci beaucoup à Alida. Nous continuons de l'autre côté justement, parler avec quelques bateaux, quelques bases de Tolobaka. Et puis approcher aussi les ingénieurs, architectes et constructeurs de ces travaux. Puis d'abord, merci au gouverneur de la province du Congo central, Ongai Nabengaka, donc le gouverneur prophétique, Atumatubwana Nkuluki. Donc, Kisa Luken Sakave, gloire à Dieu, ceux qui pensa à Kosale, la Kisa Luken Sakave, et Zamalamu. Mais ceux qui Misalo balancé, Misalo Sukinanzela, nous sommes apolitiques, mais des fois, total à Raliboso, ce qui est justement pour Ambrié Biso et Rosopara Rabino Moko, parce qu'après Bino, ce qui est Bino Boko Kende Nabino, on s'en fout. Mais Boba qui n'a Simana Bino, CV à Balé qui n'a Bino Nabana Nabino Bobé, c'est parce que là, oh, ressorti nan, oh, il y a excellence à tout Matouboana, ou à saler l'autre côté. C'est ça que nous ne voulons pas. Donc, les travaux se font, nous sommes là. D'ailleurs, à côté de moi, vous voyez comment est-ce que les gens travaillent déjà. Ce qui nous reste à faire, Tokuta na ingénieur, Toyeba, Misala Oyo, et ça ya dire nini. Combien de temps? Ce que ça ba mois, oui. Ce que ça ba année, oui. Mais Toyeba, combien de temps? Est-ce que pendant un quinquennat, pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu vas comprendre en haut ensemble Nabino. Donc, justement, au Bozomona, Nasimana Biso, donc on est Bozomona, Oyo. Déjà, Misale zo salama, ndenge caméraman abiso azo laksa biso. Donc derrière nous, le travail s'est fait. Mais le problème,
qui nous reste à savoir, Moussa Sama pendant combien de temps? Ndenge Moutouana Lobaki ke Toboyi Misala et Bandi et puis comme na souka te, c'est pas du tout bien. Misala soke Bandi, il faut to memango tina souka. Soke comme na souka te, biso monde tokomi bebisa na biso po misala salama bien te. Je sais que chef de groupement lobby déjà et loko moko bebate e bungate. Baja sécurité bazali bazo sala misala na bango malamu awa. Ba engin eza en bon état. Certainement carburant pe ezali na ba engin pour que misala e katanate. C'est ça notre souhait. Nous voulons justement que le travail aille de l'avant et que tout ce qui se fait ici est salamand bonne et difforme pour que permettre bande konabiso ya awa bazo stade à foot auto bandi na stade peut-être prochainement et kozala na eloko mususa malamu e kosalama mais lokola to bandi na stade biso ndenge ba Congo balobaka matutu ndiu tangu mufwana donc c'est-à-dire que tozotala ndenge likolo zo yinda tozotala eske mbule konoka ou bien ekonoka te nabi tokozwa ingénieur bako orienté biso chef d'œuvre moko azali kolo adjoint nae nayebi ke tokosa les photos même adjoint nae pour que to solo la nae. Alors toza awa elongo na ingénieur c'est lui le chef d'œuvre certainement. Il y a oyo bozomona immense chantier oyo bozomona wa mayele nyonso bomba mina mutu atata oyo. Ingénieur bonjour. Bonjour monsieur. Alors tolo balinga la français. OK, merci ingénieur. Nalinga na zona précision. Alors Nini toko comprendre na chantier d'abord, les chantier Salamine en Fouki. Il est souhaitable de tout banane ou non. Et puis dans ces chantiers, vous occupez quel poste? Bon, na chantier oyo ndengo moningai naza awa lokola conducteur des travaux. Naza na équipe na ngai pour na assurer construction et stade municipal oyo. Nde bozo constater toza ko sala. OK, depuis Boza awa, est-ce que les travaux avancent à bon train? Bon, yo moko zo mona na misu ta terrain za ki boyete. Toza na katcha nivellement ya terrain. Déjà à lire à terrain zo l'exa ke musala vraiment ezo salama comme il faut. Donc côté wana inquiétude des até musala za kitoko makasi. Ingénieur to bandana no terrain oyo étendu oyo eza combien de mètres si combien de mètres parce que terrain foot to moi amso 75 x 120. Alors étendu oyo RDG. Voilà, RDG et Kozalandeng expliquer nous ba tout comprendre. Bon, RDG eza différents terrains, je pense que bisonyo soyebi. Voilà, RDG. RDG eza esika o athlète ba betaka balé. Voilà. Il y a terrain où eza 65 sur 110, ce qui est prévu, mais stade monene nango nyonso eza 135 fois 135 fois 125. OK. Donc vraiment ils ont chantier mounene. Alors ekozala lokola tomona ba stade nyonso parking point à restauration ba vestiaire tout ça est-ce que espace est suffisante? Espace est énormément suffisant parce que Kota l'a déjà d'abord ils ont une appréciation na biso moko to zomona eza stade municipal moko ezala vraiment na confort parce que to prévoir ba tribune eza de part et d'autre moko koto mususu koto yo na kati ya ba tribune wana on a prévu même ba vestiaire kozala et puis ba bureau administratif ba tribune d'honneur et ba bloc sanitaire pour nous permettre ba tunyo se base na ba conditions mo ya kitoko. Ingénieur inquiétude na biso eza partout il y a des chantiers, on a toujours y avoir des panneaux débit des travaux. Chef, maître en exécution, tout ça vous savez mieux que moi. Et même si mon côté panneau, signalisation, mon côté, dirait mon côté à travaux, est-ce que bah inquiétude, tu côté bah inquiétude na mututé par rapport à travaux, soit beko banda ou bien bozana nous na incertitude. Bon, c'est vrai on poser question wana. Mais déjà, panneau ezali na kati élaboration. Okay. Je pense que dans quelques jours, ce que l'équipe au monde certainement Moussala ezalaki na vitesse moko ya makasi faut banda parce que eza stade oyo population banda ko zela makasi nde tolobai toki ko bloquer Moussala te pona panneau. Moussala eza d'abord démarrer comme ça panneau et ko ya Hollanda pe après ba ya ko poser panneau nde eza na kati ya confection nango. Et na katia panneau wana romona ba direnyo sur Rosala et en plus de ces panneaux maquette peut déjà ezali bientôt et Rosala affiché juste à na libanda stade pour na mutunyo so aza na idée sur stade oyo ezali kotongama.
Tozui réponse likolo, dire, il y a des travaux. Dire selon ce qui a été prévu, les travaux Oyo, ils ont programmé pour la durée à 6 mois. Sauf les intempéries, des écoïques bloqués, mais à lire Oyo, Moussa les Okende, Toki ko réalisé dans moins de 6 mois. Donc nous pouvons dire que 2022, Toko tapé inauguration stade Oyo en Fouki. Oui, 2022, on a déjà prêt. Stade aux ala inauguré, athlète aux alawana, donc bisogna stade dans la carte stade. Pour citer juste un mot d'interpellation à la population, souvent il y a toujours eu des inciviques, sont des engins, Moutumusu soit évité, à Koya pour Libanga, Yekoyiba, tout ça. Un message appel à la conscience de la population parce que vous allez gérer les chantiers, après vous allez partir, mais ça, à cette population, vous lancez un message. Bon, d'abord, bisogna stoza congolais, bien que nakoya na ekotonga po na kozonga ezamboka na biso nyonso Congo, mais message auto iko lancé sur la population, eza que population il faut zala vraiment na conscience wana que zali chede vraiment que za ko salamela bango, il faut chérir yango, éviter nyonso oyo eko constituer danger permanent pour na bango, c'est-à-dire kokota na kati ya chantier, bien que palissade bientôt toko installer yango. Dans un premier temps éviter kokota na kati ya chantier parce que engin eza au circuler. To senga pe parents oyo baza ko entourer stade na biso oyo meka un peu ko sensibiliser bana meka ko zala musika na engin, bien que curiosité zala kanango toujours, mais la musique na engin la proche na engin pour na éviter danger. Tous on a besoin de danger moko et ça la manakati ya stade oyo nde to bandi yango na kimia toza ko sepela peto si on a kimia et oza lokumu ya mboka et puis et reconstituer na développement ya ville oyo ya Kisantu. Merci beaucoup ingénieur pour la sympathie. Ngape na remercier bino mingi. Okay. Bon, bonne journée. Merci pareillement. Okay. Merci beaucoup ingénieur pour la interview accordée biso. Voilà. Donc tozana coach tokoye biso do benga ko coach mais batu bakoye ba kombo na ne peza coach ya nini pona ba benga ko coach. Bon, en tout cas comme ngai Jamie Samer Sentinu ba benga coach pona nini to coacher pe ba club belé awa ya Kisantu ba Mazembe Kisantu ba Étoile des Pigeons ba AGSM ba club za belé ba bel espoir de coacher côté en tout cas na ba club na interquartier to Betsaka en tant que sélection à quartier na ça sous coach à quartier vraiment na iba en tant que coach à Kisantu. Alors coach lelo terrain yangoyo ezalaki ndoto lelo komolata nzoto sikoyo d'abord impression na weza nini komona terrain ozotonga mapona bino awa. En tout cas tozana nsengo mingi vraiment depuis nga na botama tomona ba konzebele ba ya awa neto défunt honorable Kisombe sala fondation awa ba posa pierre vraiment ba sala ngarme suivi ezalaka te terebe bana sima ba ko sala tribune mo bo seria ba abentemo tere wa tribune suivi ezalaka soute na sima tomoni pena honorable Bilintunga atie asali pétition to signer pétition depuis 2000 si je ne me trompe pas 16 ceux qui combien wana pétition ekena matana ere wana zakena no honorable te na sima nzamba sungiye akozwa pose na province voilà. Na temps ya président Félix Tshisekedi Chilombo vraiment tomoni pena eloko oyo Alexandre Musapi yango pe to voter la ye makasi tomoni pena mbambezali en tout cas vie à ça l'effort babani ko sala biso terrain tozana sengo mingi pena pour na terrain oyo depuis nga na botama to betaka bale to beti ba petit maintenant ba sala misala ote poto mona ke ba clôturer ngo ba sala stade. Félicitations au gouverneur de la province du Congo central excellence Satou Matouban Nkuluki. Félicitations chapeau bas au président de la République démocratique du Congo qui a pensé quand même à cette population ya Madimba et puis félicitations chapeau bas aux élus de Madimba particulièrement à l'honorable Bilintunga qui a fait son travail parce que dans ces effigies atiaki stade alors yango peut-être concrétisation à projet nae et félicitations aussi aux autres qui ne font que faire le travail. Merci Nabino Obozola Nabiso, merci à l'agence derrière la caméra, derrière nous Babilo Kozali. Mais est-ce que Bino tango bobeta kabale terrain fuki nebi kezaki isolé bokoma gobeta terrain kimbondo terrain ya Kimasi tata Kimasi bobanda ko vivre ndenge to bo vivre ndenge na équipe
po ba Teresa clôturer te bongo tabo organiser ba match wana bo beti na bino ko ba le bozongi ou bien za na moi enveloppe moko za kawana ndé na mbanza on to mona stade kitemo ko eza bato ba koti ba futi ba billet na suka match chaque équipe ko zonga pe mona ba 100 000 150 000 francs. En tout cas à l'époque il y a vieux na biso ba beta balé na kimbondo ndé du moins recette ba noko kota mais tant au stade Bukani recette kota sauté awa to beta kana bénévolat au beti balé au zongi du moins président club na comité club wana bako songa ba joueur moi savo banini soki pe zate ba petit ba zongi palin ça veut dire bénévolat kaka to beta kaka bon gratuite. Alors un message ya ko lancer na ba oyo parce que oza leader d'opinion ya na ba jeune mususu akoya avani musika mazwa libanga bambi un message face à la population, autour comprendre été. Mutumsubo la boé sécurité moi distrait aye à longoli muinda akeyi bapine tout ça. Un message nous relancer na bango et surtout ko appeler conscience na bango. En tout cas na sengi na bande ko na biso nyonso ki santu. Surtout précisément kimbondo wete mfuki tozala ngambo yo. Vraiment tozane sengo mingi na ndenge bazo sala biso terrain. Bana na biso, bakoko na biso, baleki na biso. Nabatu mususu o akozongela bale keto yaka to déranger terrain bato bazate na butu ko zwaka mo eloko moke bozokene nango oleko to contribuer bino bozokene nango to sala neti mika mimwa leka kumosi vumbukila kumosi ezate na butu boyaka bosala ba désordre na kata terrain be ko yiba biloko terrain ba minde so bunga to ba remarque wana soni ezana biso bana kisantu po kudia ko swama ngankena ko swama ko lelo bozosala mabe wana sango zokene musika bazosala bango to terrain mais terrain bozosala bango tala mabe bozosala na terrain totika misala wana mabe bizale wana mabe vraiment tozana sengo makasi biso nyonso tozale loko moko totala nenge terrain bazosalela tosala suivi marqué tozana kati ya musala teme to libanda tozosala suivi à terrain et si là biso beto zana sengo biso nyonso. OK. Merci beaucoup coach. Merci beaucoup en tout cas monsieur le journaliste. OK. Nous allons finir cette tranche avec la maman. Maman moko tozalana biso awa ali da sunga biso na maman wana. C'est une maman qui a voulu aussi passer aussi l'ancien message na bande nyonso o bazui libaku ya kolanda biso sur la RTKIS, RTDSK, RTM Bemba Nzangungu, RTA Kinshasa et surtout sur B13 Bonzambe TV, sur YouTube et sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp et puis vous aurez aussi quelques extraits. Il y a Instagram, maman, toujours sur maman, pour tout ça, la parité oblige. Hein? Donc, dans tout, il faut que tous allez maman. Maman, mbote. Mbote, papa. Maman, otala kakuna. Comment na maman nani peut vendre wapi? Comment na maman Mimi Ngwanza. Na vandi na zongo snel. Na me na yaka pe na kisante pour famille ezali awa. Donc ndako ezaka na kisante me okenda mingi na zongo. Na baela na zongo nde. OK. Maman, stade ezotonga melabino awa. D'abord esalio nini komona kisante lingezwa stade. Ezui déjà pour ezana en gestation. En tout cas kitoko makasi to sepeli makasi po mboka munene ezanga même stade ko betela match to ko beta match na ba terrain moko ya mikie. En tout cas esengo makasi. Lokola bosa la biso eloko oyo. Poto yo kaka o match zo beta bana mboka kingandi pays kingandi eye na mboka pa ko beta match. Biso ça le maraté pour na nini terrain ezate. Mais to sepeli makasi esengo mingi po lokola to boteli biso stade ya. Esengo peza makasi pe en tout cas nzamba zo lokumu lokola bo zui vision ya osala stade awa esengo makasi. Alors liloba moko na bandeko bazolanda yo un mot ya remerciement lisusu na chef de l'État, le président de la République, son excellence Antoine Félix Tshisekedi Fachi Beton, et puis na gouverneur Atou Matubwana Nkulu qui oyo coup de pouce salama kepanaye, honorable Bilintunga, honorable Yobila, honorable Antoine Gonda et puis les autres ndenge pe ba accompagner activité oyo ti lelo to mona wela tinzoto. En tout cas esengoza gito esengoza makasi pona ba kondi wana nyonso lokola bazui vision wana osala biso eloko oyo. Ezala kaka bongo etika la bongo batika biso te. Toko sepela makasi soki etika soki basali awa même tina banzela zongo signal bo kota toza na eloko wana esale makaboy. To sepeli. OK, tokozala prochainement na zongo epa na bino kuna to ya pe kotala la vie de chez vous ndenge lekela kuna. Kitoko toko sepela, tokozela bino pe. Merci maman. Merci. Bon, mukolo malamu maman. Merci.
Ok, merci beaucoup Alida, merci beaucoup aussi à tout le monde, vous qui nous avez suivis. Bozili bakwa kolanda biso, naibi ke tokomi na biso na suka ya tranche na biso tozibino mwata mulai ba 30 minutes déjà. Yango to linga ki to tika bino na posa. Donc désormais tokobanda kolandela travaux oyo à chaque pas tobanda koyaka to pesa bino évolution, il y a déroulement pe travaux non c'est à stade oyo. La vie de chez vous, la vie de chez nous plutôt, aujourd'hui tozaki chez vous. Voilà, et toye en stade en Fouki, nebi que prochainement bon na biso na Lourdes, les jours suivants bon na Zongo, bon biso na Mbanza, bon biso na Ngeba, bon biso na Masiki la, bon na biso na Kibami na Kimbata Luidi, na Kingamankuni, bon na biso tokoya kuna. Et puis merci na population où elle a conscience. Yako Zalapena calme. Et si merci aussi à toutes les autorités qui nous ont toujours accompagnés, qui nous ont toujours soutenus, surtout qui ont toujours été là pour la population. Tolo bagango, tango bavota kiyo okenda kipo na yote. Atako réaliser plus de 100% promesse, même à 10% réalisé yango. Merci Nabao ba prometaka stade, en l'occurrence à honorable Bilintunga parce que la campagne na ya prometaka. D'ailleurs tu agira que ce qui stade en fou qui est un bakatae loboko. C'est ça. Quand même, c'est un vaillant à risquer les lots stade yango bande tongama. Merci à vous aussi. Bossala makamama lamu toko yape toko lobela yango. Merci à Ali Dadjans derrière nos caméras. Merci à tout le monde, à toute l'équipe. Merci à la RTKIS, à la RTMB. À la RTMB Mbanzangungu, à la RT Deska Kisantu, à la RT Aye Kinshasa, à B13 Bonzambe, notre chaîne YouTube. Merci à nos plateformes qui travaillent avec nous. Et aussi merci à tout le monde de la confiance que vous nous avez faite. Comprenez que nous sommes sur un chantier. D'ailleurs, c'est mieux de voir tout ça. Donc voilà. Prochainement, nous serons avec vous et nous allons toujours travailler ensemble. Au revoir, c'est tout. Prenez soin de vous. Veuillez nous appeler. Le numéro est là. Appelez-nous, nous serons chez vous. Merci, à la prochaine.